Frères et sœurs, Balingami Katinankolo, Banaliswa Kufela, les élites de l'Éternel, Shalom. Nga Sunaye, n'a partagé na bino quelque chose, n'a peut-être ce que 5, 10 minutes ou 20 minutes, n'a peut-être tout comme on a Katamabo Ankolo. Na komba tata ya mwana pe ya molimo santo na sambe pe na bondeli bongo. Amen. Alors, na zui moi verset moko na partagé na bino et dans Jean 17 verset 3 et le Bible. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et là que tu sais dans le verset où ils ont connaissance, il y a biso envers Nzambe. Vie éternelle, biso, ils ont dépendre na boyebi na biso ya Nzambe. Parce que tout le monde est spirituel, batumio sur Nzambe laka, mais verset où il s'agit de qui? Osambelaka nani, parce que les bouddhistes, les musulmans, surtout, basambelaka. Mais oya kozala sauver, éternité zo dépend de namutu oyo, ayebi Nzambe ya solo. Kokosama ezali mingi, le côté ezali mingi, na kati ya communauté, na kati ya mokili, puisque toyebi biso nyonso qui a installé les mensonges. Ou à botama na kati lokuta na kati vérité mais comment na yemuta lokuta volontairement par jalousie. Père babinga que père des mensonges yemuto a établi confusion en agnon surtout na kati ya libota ya Nzambe. Na yena partager na bino na yebte il faut parler des bandoto puisque Babadier parle d'une manière ou d'une autre. Ndoto te ya makate mais ndoto imemela biso ba message. Et pourquoi pas partager en gros? Parce que la Bible est comment makamunyo surtout il y a des choses que Dieu nous révèle par des visions, par des songes. Donc on a trouvé bon na partager oyanga indoto na bino. Ezali ndoto ya mukolo mokote, ezali ndoto ya des jours te, ezali ndoto ya bane. Parce qu'il y a des années qui sont passées na lota ki mutu moko mowe. Ya noir azo présenter ngai quelque part, mais makambo bandeko sama ayepsinga yoko sala yango te. Donc apekisinga na makambo wana. Deuxième fois na l'autre le même mutu a présenté kinga mutu moko boye. Troisième fois na l'autre il y a quelques semaines ou quelques mois passés a pesa kinga eloko le même mutu. Alors na bandoto nyonso tout na tika ko mona elongi ya mutu wana te. Na mona ke à partir ya awa tina se. Ça ne me surprend pas puisque quand je ne vois pas la figure de quelqu'un ou à Simbinga je ne trouve pas ça étrange. J'ai la taille de David, donc on a une émission où on a bandé émission belé où il y a moi je regarde, je prête attention, donc la foi vient de ce qu'on entend. On a déjà bien information partout pour nous coller ça qu'on dit manangai. Alors on a qui pasteur Joseph Kikonga oh il y a Kimbangiste azote il y a quelque part il a dit ce que mon mutuana Alexa Ilongna était Jésus Christ. D'après les informations que j'ai, na yebi que Jésus Christ aza mundelete. Donc, on a confirmé que Mutuana c'est Jésus-Christ. Yesu. Donc, Jésus T. Yesu. Yesu. Donc, on peut l'appeler Jésus. Il y a ignorance, mais ce qu'on y a un combat Yesu. Donc, on est à 6e sous. Yesu, nde mutu na monaka. Mais na moni vital vidéo mususu, témoignage à frère mususu, abi abengi papa Kimbangu, papa Simon Kimbangu. Moi, na habité c'est qui puisque la monnaie est longité na habité mais les amis tout monde qui était dans les bons puisque ils ont la kimia pembe na ye a tout simbinga na lipeka comme si j'étais son petit de confiance donc c'était dans les bons pe ala kisinga yi makambo o alingité a présenter nga batu na ye a pesinga pe loko. Alors comment il commis tout dans l'air avec un message on n'est pas Joseph, frère Joseph Kikonga, qui mangi sa zoute à Mikolo.
azalaki na église à réveil alobi azwaki ba révélation akuta na papa Simon Kimbangu kiangani yango wana ememi ye akota akoma sikoyo na kati ya famille ya Kimbangu. Alors natiaki wana mabondeli nayeba soki fo nandima message na ye ou pas naye kolota ndoto moko boye naye kolota ndoto tozali na kati ya ndako bato bazosola kaka ndenge ezalaka bato bazosola. Moi j'étais là avec papa Diangenda natikaki koyeba ete puisque de son vivant nous on était jeunes bamakambo wana toyebaki yango mpena te mpe ezalaki populaire te. Nayebi ye kaka mikolo na bafoto na ye nazotala à reconnaître que c'était papa Diangenda wakufa baseri ya Mobutu kwa bamba ya mabanga ata costume ya beige tozosola garçon moko ye azoluka kota na ndako mais avant kota na ndako azotana na bafenêtre atana bafenêtre. Moi je l'ai reconnu que eza garçon moko toyeba ye ne kala amona ye kala tuka na sepelaki komona ye papa amoni réaction na ngai ayebisi nga bi keba na distraction. Les gens étaient les atali garçon na sepela na garçon na te atali réaction na ngai ayebisi nga bi keba na distraction abaluki aosolisa bato mosusu ngai na profite na yebisi garçon nga bi na sepela komona yo zwa numéro mais dans un entretien moko na papa zwa numéro comme ça tosola nsima napesi ye numéro nazo communiquer numéro namona moto atali nga neti napesi numéro moko boye ezalaka te nayebisi nga numéro nini yo kompesa na telefone na yo natala numéro nini yo tia nazwi telefone na ye natala boye nazomona esali bakaro moko boye ya mike bafoto moko ya mike misato foto ya papa Simon Kimbangu ya Diangenda na ya papa Kiangani oyo aza actuellement na Kamba bafoto ya bango misato ebimi na telefone na ye natali ye nazongiseli telefone ye atali ngai adongoli papa Diangenda abima na ndako wana mbangu neti bandako na biso États-Unis ezalaka koza na ndako na nsima ndako na ope zamba ebandi mbala moko wana donc bato mingi batongaka ndako na bango ndenge wana na nsima ndako na ye zamba donc abima na ndako akota na zamba kimi nalamuki na ndoto j'ai compris que baboyi ngai aza na distraction pe mutu oyo alingaka kota contact na ngai papa Diangenda ou bien bango misato wana bamitié entre ngai na ye. Donc avant de contacter ngai il faut contacter bango natali nga bi quelle grâce. Alors eloko na ye koloba ezali au sujet ya personnalité ya papa wana ndenge verset oyebisi biso la vie éternelle et que tu connaisses et que les gens te connaissent et que les gens connaissent Dieu. Donc vie éternelle ya mutu eza par rapport à la connaissance na ye ya Nzambe. Puisque koyi ko sambela tango yebi mutu to sambela te oyebi Nzambe o ya yote nyos toi neza nul osa makamuna dans les néants. Donc tu vas échouer, tu n'as rien compris. Puisque Nzambe bazé belé na mokili il y a des esprits qui se présentent comme des dieux baza partout. Mais Nzambe asa liko na si azamoko. Je me suis demandé papa wana baza banani. Toi bango ke Nzambe asala mutu na image na ye. Comme dans la Bible. Nzambe asala mutu na image na ye. Donc Dieu azaneti biso. Biso tozui o tozanango à partir ya Nzambe. C'est pas étonnant que mutu moko a se présenter à lobake ngai Nzambe. L'air Yesu ayaki na mokili bapote batunaki alakisa bango Nzambe. Ayebisi bapote oya moni ngai amoni papa ngai na papa tozali mutu moko. Donc Nzambe Yesu se présentaki comme ye Nzambe. Na tango Moïse pe batu balukaki bayeba ba présenter bango pa ya Nzambe. Kombo na ye nani Nzambe wana. Moïse ayaki ayebisi bango kombo na ye je suis. Na dinga so tutiango ezanga ye. Donc Moïse azalaki Nzambe. Abraham so totali Abraham akutanaki na Nzambe. Nzambe azalaki nzete te, Nzambe azalaki nyama te, Nzambe azalaki mutu neti ye. Oyo apesaki etim de tout.
Melchisedec, c'était quelqu'un en chair et en os. Azalaki nzambe Abraham. Alors, lelo oyo, s'il y a quelqu'un qui se déclare Dieu et que bato bazo reconnaître yango te, ou bien oyebi liloba te, ou bien oza mutu moko na kati ya perdition. Je n'oblige personne, naza kimbangiste te. Naza kimbangiste te, nakenda pe ba église ya réveil kala, nakenda ngo lisusu te. Naza na kati ya église du Christ à la maison. Donc, ngai moko na koluka na ngai moko na osambela, donc nzambe aza pe azosala. Naza kimbangiste te, mais période komi eza mutu mutu na mayele na ye. Donc ça va 1 plus 1 comprendre luka nzambe a se révéler na yo soko lingi pe na makambo nzambe nzambe akomi lakisa akomi bomba te puisque les temps sont mauvais pe tango ekomi ya wela so za ka kata distraction ils a passé za trop nga luki nzambe na luki na yeba ye. En tout cas c'est une grâce ya ko yeba que je suis dans les bons. Natali ba vidéo ya papa wana natali elongi na ye na luki na mona ki bonzambe kati na ye elo moka ebeti. Il n'est pas beau ce père. Aza na elongi moko ya ko attirer batu te ke omona yo lobake oyi nzambe non, simple qu'il est. Na vidéo mona kutu na église wana nzinzi mo atelemele na mutu sendene Natali na ye. Bébé obi Yesu. Azaki ata na éclat ya beauté mon côté pour nous attirer bateau envers ye. Natali longa papa na. Pona nini bato bakenda bakamba. Pona nini bato bautaka musika. Ça on dit pas makambo ezoleka. Moi il y a des japonais qui vont là-bas. Ba italien banani bakenda bakamba bino bozaki diba. Qu'est-ce qu'il est? Nathalie ngabi nde ba benga SKK ngabi nzambe. 1 Corinthiens 1:23 le binini. Le juif demande des miracles et les grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Par miracle, les osama et soutenir maintenant ça na kamba kala. Bango kuna bazoteya repentance batba bongama tango comme na suka. C'est le message. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Jésus a goûté à nini. Ateya ki repentance. Botika mabe. Tango comme pembeni. Ndenge mamu wazoba tango zizi na boina ba kamo izalate tango comme pene. Da kama ikongo na photo yiko na ngope donc puisque na moinde ki kongo ne mte simba mukili mukolo ngana yebi ki kongo abandu mewa ya baza yi ya photo yiko na ngo. Papa wana kowe la mbangu te ko kende ko disqualifier makambo wana ezoleka kuna ce sont des satanistes boy. Abi kaza Saint-Esprit. Bible biso wa ko pécher contre Saint-Esprit. La péché zebele o nzamba pardonner te marque de la bête ko pécher contre Saint-Esprit nzamba limbisa ngote. Wa ko pécher contre Saint-Esprit nzamba olimbisa ka ya mote. Papa na alobi ya za molimo santo. Na tango zoya batu bakoya koluka ye nzambe. Natali ba video na yeko ipe banzembo mususu. Oya bango bakimbangista. Kimbangu longisanga pasi na ngai mohindo ekosila mokolo nini. Koyeba nzambe makambo nzambe komo elenge so comprendre
eza te ke osouffrir osasende eza kitoko to soko bakomprendre makambo yango. Langage ya Nzambe eza tellement simple mpona bano ya ye ndeka bakomprendre yango. Alors mutu na mayele na ye bosala ba 1+1 boluka boyeba toza wapi mutu tozalaka na ye aza nani. Babengaka Afrique Madeleine. Donc mokili banda wana Nzambe asalaki mokili à partir ya Afrique tant que berceau de l'humanité. Asalaki mutu moindo. C'est pas étonnant que Nzambe azala mutu moindo. Ce qui ozosambela Yesu moko ya mondele na image na yo eza ke Nzambe aza mondele oza dans la fausseté. Bazoluka ba préparer mutu na yo au recevoir Nzambe moko ya mondele qui est l'antichrist. Nzambe aza mutu moindo. Nzambe tozalaka na ye. Papa wana ya kamba aza Nzambe. Message nange ko scandaliser bato belé. Ko scandaliser bato belé mais tout ça mundamu tapona les côtés on se retrouver. Ngana yebi ke muntu apesa inge loko wana suka wana apesi ngango na tina na zuluka na sana ngoni eloko wana. Mais dans l'entretemps na partager message. Molimo santu ye mo yebi Isaiah nani message oyo ekotoucher nani. Nzambe aza na bino. Botika koluka Nzambe te. Puisque connaissance ezali, à l'aide de la connaissance, l'ignorance est un choix. Ndenge balobaka na français. Onga na pesi bino ezali ka mwa inchi moko boye. Ndenge basi ba boakela ba jeton sous que distraction. Au comprendre le langage à moi si te Saint-Esprit par le bas à boire comme bilo mo il faut être apte et on bazo senga plutôt marcher dans l'esprit ou azo marcher charnellement à comprendre ma Nzambe te makambo nga le bio ba Nzambe ba comprendre. En tout cas do fungola miso Congo et Colide Congo et kozala la présence ya Nzambe puisque les bazote les rois du vin Azoroya. Les rois divins les années. Nzambe tout na Bible bazoba mutako conduit millénaire ezali Yesu. Yimtako zala roi. Na Saba millénaire c'est ça. Roi divin otozo na Congo na ya. Ils a pas conduit biso na katia millénaire. Aoza expliqué, aoza mundelete un président un roi na katia Congo. Aoza la mutunet biso net ngai na yo. Mena esprit ya Nzambe na kati na ye. Esprit ya Yesu na kati na ye. Oba bengi roi divin. Siko le ya soyo yebi ba makambo na zo ba te. Roi nga payer. Pe okozala te puisque ya yebi déjà idée na yo okozala te tu vas rater. Donc to fungola miso to mi pesa valeur. To tchaba to msuli po sote yo mo mituna nsima non. Donc ngazo komilo ba na zo bataki afana mwana Nzambe. Donc l'amitié wana pe na za wana. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. O alinga zui o alinga bwaki akomba tata ya mwana pe Molimo Santo. Moi je vous dis merci. Bonjour, bonjour, bonsoir, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Ngande on a bino na Yesu tokabola quelque chose au évangile na mutema na ngai ya de semaine passée. Et ça moi mikolo na bien eu décision na betango tokabola o ezala l'amour dans la vérité épisode 5e épisode. Donc tous on moment na maboko Nzambe Père éternel Dieu tout-puissant. Nazong si moment na maboko na otika ete yo loba nazala inspiré du Saint-Esprit pour être témoin na koyoka pe kotala ngai azwa quelque chose na exhortation o bakombo ya tata ya mwana pe Molimo Santo. Amen.
Les soldats, ils sont en Romain, dans le verset il y a la Bible, pour baser les soldats, ils sont en Romain 1,18. Et le bénin, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, à partir du verset où tout le monde a dit que pas bombe la vérité. Parce qu'il y a tant que vérité, je suis le chemin de la vie et la vérité. À l'ingité, pas bombe. Ce qui est mon robin, tous les gens qui ont battu Kolangomba, à plus forte raison, il y a aussi qu'on a pour yo bombaye. Ce qui est mon linga mouinda, bakukyo bomba bisote. C'est que yo, de quelle autorité aux Zwanzambe, aux bombanzambe? C'est impossible. Donc, nous avons quand on a épée Sakanzambe Kanda. Il y a quelques semaines passées ou des mois passés, il y a un pasteur Moko Godempoy, à Kendaki Nankamba, Kotala Papa Simo Kibumbangu Kiangan. Ce qui s'est passé là-bas, n'a évité, pour nous à Kendaki Kuna, n'a évité. Mais il dit que, dans ta vidéo Moko, Azoye Bisabantiminaye, ce qui n'a fukami Kuna, il y a un problème ni ba génome aux abus na prédication bimbateka moi extrait wana et ben dans les canaba na réseaux sociaux de la monaki extrait wana zo ça va bandiminae que ça ba génome na binote so na fukama na fukama et kuna problème na binezani problème il faut ça puisque yom tozote aba nzambe et on te voit partir de là. Ok, place Moroboye, ok, au fou comme la moutou Moroboye. Tu dois dire à ton peuple, na bateau zotea, moutou yo fou comme la ki, alanani. Pourquoi on ne fou comme la ye? Raison na ngozani. Puisque bango bazo dépendre na yo, yo moutou zo yipsa bango, qui est nzambi, qui est celui-ci. Ba mona yo, ok, ko fou comme la moutou Moroboye. Et puis comme raison, ozo yipsa bango etali bango te. Eza mabe makasi. Quelles que soient les raisons, ou à kendela kuna, ba limbisiye ou bien ba pesiye na yebite. Mais ce qui est vrai, c'est que il faut yebisa bato. On a kendela kotala azanani, na kendela kuna pour quelle raison? Babiloko moko wana, erreur moko wana mobuto salaki. Des sommes vivants. Pouvoir n'a pas se routaki à Yebaki Yango. Parce qu'avec l'enseignement, il y a papa Joseph qui compte dans Azumona, Azolo Beabatou, Babilo Koto Yebagite. Pouvoir n'a et routaki et pas ya papa Diangenda. Donc, si moi qui m'bang, on tapé ça qui, après ça déjà pouvoir on n'est pas bateau. Donc, Mobutu a hérité la bénédiction, il y a papa Diangenda. Donc, dès son vivant, il y bien qui était cet homme. Tolinga toye banzambe na biso bandakala. Ce qui batunesi na niveau na ye, banda déjà représenter. Au moins mabe bandikala, bandi ko bomba ye il y a longtemps. Yangwana ko mona ba répercussion wana Mobutu ayeke okufa neti mbwa na pays moko boye étranger et comme il est passé. Eza babiloko ya bamasumu amemaki ya koluka ko bomba nzambe. Pour nini olingo régner yo moko alingi ki bukonzi et puis si il présente quelqu'un d'autre tant que mukonzi et comme il dit ba konzi la place moko donc mieux pour lui à reconnaître en cachette et en public yenda za mukonzi eza erreur mukonzi za moko a tio représentant ezali ko pitisa yote ozana mukonzi. Mais mon conjoint a tchéo azam konzi spirituel avant d'inaye parce que ça qui wana apesio au kumba peuple naye. Il y a pas de mal en ça. Bato misala bazali baboyi bazali ba charpentier bazali yo so batio président. Oza niveau likolo oza tina obomba oza tina obomba nzambe te. Mobutu asali nyonso tout. À l'obité, les papa Diangenda Koufinda yo présenté, cet homme ici était un prophète. C'est quoi ça a été à Koufi? Ça y est, il y a un pasteur, oh, bazo sala. Bah, te belé, dans un cas, exemple, il y a pasteur Godin pour puisque il y a frappé dans la news, dans Makambon, en Atalaki. Mais il y a des gens qui vont là-bas
on va reconnaître papa wana aza nani et qui ne disent rien. Bazo yebisa batu te. Ngai na yebi yango depuis quand? Kaka ba mikolo eleki par un songe, on a senga ki ya lakisa ngai, maintenant je commence à témoigner de lui. Et je suis na peur de l'okoni. J'ai tout ce que j'ai. Mais bakisa mene les na mapamboli, ils ont no boyebite. Éternité c'est le consacré na mote. Confesser kaka nzambe que papa wana za nzambe, papa wana za Saint-Esprit. Soko za la mona tembe. Chama bolo mona se sambela. Na oki témoignage ya sœur Mobwe asambela ki papa simo ki angani abimele na chambre na buto. Soko za mwana na ye akolakisa yo. Kengai nde papa na yo. Malamu yeba papa na yo ke oyeba yete ba fabriquer le nzambi Mobwe que maintenant tu te retrouves avec un Dieu que tu ne connais pas. On les a mabé makasi au péché deuxième commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Eza eloko bazango na simplicité te. Luka peno yeba nzambe oyo sambelaka azanani. Ngai na osufo réponse wana pour mitungisa mate. Eskaka Simon Kimbangu kiangani. C'est Dieu. Na lisola Simon Kimbangu oyo bana makasi. Leto zoko lezaki lisola papa abotola ki nzombo soka zaki soda solingai. Abotola ki nzombo. Biloko nyonso bande kolia ba mapa alia ndunda alia pondu nyonso to ezalaki nzombo na monoko na ye. Mais ba yebisa biso te solo to yebate ezake ayebisaki papa wana okokufaka te ngana yo kangona ba témoignage na maso na banda YouTube papa mo azoloba makambo ndenge lekaki ayebisaki papa wana ke okokufaka te soki avant ngana yo tokutana. Donc avant hier na papa Simon Kimbangu avant kufa bakutana Yesu. Mutuana aya kukutana na ebembe ya papa Simon Kimbangu ngai bazomema ngonso na kamba. Akenda asenge ebembe pardon. Bapesi etan asolola. Asololi ya yozonga. Bapesi biloko alia. Alie attester ekomi biloko. Alie ndunda, ezo test neti ndunda, alie fufu, ezo goûter neti fufu. Après mikolo nde papa na ya kokufa. Mais avant wana, ce type a se suicidé sur 3 fois à la mouka akaka. Ami boîte li boso camion na camion tout à kufa ba kangi coup de chauffeur mais ba luka ba memaye na morgue mutango la muki ba libérer chauffeur tout à qui ami diembi ki sina zamba ba ki o mona esuka après 3 jours ça pola ba longoli na nzeta mi diembi ki saki ba tie na chipoi ba memaye na hôpital be papa moi sekui ake komi kwa kama na etan ba bimisi na etan sa meli ba mai ya poli ba bimisa ba tie na chipoi papa na sekui ina akokai ko kufa te sans que akuta na papa Simon Kimbangu. Comme il avait dit, okokufaka ceux qui ngagne na yo tokutali na te. Alembaki mokile. Tout ce qu'il mangeait c'était du nzombo. Mabe ezali ya biso de tosala ka mabe. Tosala mabe. Mais eloko ezo lakisa ka nzambe isusu. Ezake il n'a pas permis à cet homme-là de mourir sans se repentir. Ayebaki ke o asalaki ezaki erreur ayeba makambo asala te ayebisi ye okokufaka te puisque soki akufaki na punition na ye wana ke akoliaka nzombo biloko nyonso ete neti nzombo ti akende na liwa na ye cet homme allait en enfer yango ayebisaki ye ngai na yo ifo tokutana tout ce qu'il a fait eza kopinir papa wana ngai nazwa ba punition la désobéissance na eko reconnaître que ce qui nous doit opinier ngaboy c'est que moi je suis son enfant ndeni bato musuba osala makambo wana bazopinier bango te poaninga discernement naza mwana ye papa Simon Kimbangu alinga ete muto na kindeli fera yebisi alobi tu ne mourras pas ngana yo il faut tokutana lisusu bakutanaki alimbisi papa na
Ali pondo ayoki guya pondo ali fufu ali ayoki fumbwa madame après mikoba bi papa na kufa les sons de quoi écouter pendant message na ya mukuse oyo ya lelo ezake le kwa oyo banzambe na yo tant oyo totikali za mukuse biso nyonso tozoyekola nga nayebi ekala mingi te tozoko avancer ndambu vers le bon nayebi malamu nazalaki na bachenete nataka babiju na kingo jour moko nazotala pasteur moko azoteya makambo azongisa baquestion bazopose baquestion réponse akomi na babiju nga nabimi libanda na babia nayoka nsima nabimi libanda nasali makambo na bandaki kosala na yo ozonga c'est comme si quelqu'un avait posé la vidéo que oya ozonga otala vidéo oyo message oyo ifo yokango na ye kozonga vidéo ezalaki place nga natikaki yango j'ai fait longtemps dehors vidéo ozonga na ye ozonga na kuti place oyo nga natikaki yango zoloba place oyo nga na comprendre que c'était un message ya ngai ifo na yokango ke mobali ou bien mwasi nini tokolata babiju te bachenete banini alors nayoki yango nazwi décision ya kolata lisu te j'aime mes bijoux, les bijoux na ba collier, ba chaînette à molaï, banini. J'ai une décision, il y a là tango sousté. Donc, ma casika moi le lonzo ce que mon année et tiami problème exact. Pour mon ami moko papa la tane montre na bac. Donc, tatika na. Oya Monica zana 75 bengangai na tekela puisque je ne peux pas jeter ça. Les habits on a sombaki na pour faire na tekango ou bien ça quelque part mais na ko la tango susté toujours avancer vers le bien nzamba lingi makamba nde mwana ndeko na ngai ko kasonité si tu connais quelque chose de Dieu tu connais qui est Dieu bola munaiba bomba ngote loba yango bat ba yeba et commémorer quelque chose de plus. Ça, je te dis vrai. Comme ya papa ya mwana pe ya mon santo. Toka nzembo mongi ya kitoko. Donc eza makambo ya biso batu moindo tolingo yoka te. Nzembo mona na yoka mito. Nkumu ya pamba tika koti ya tembe kimbangu azali nzambe na yo. Izo zembe ya batu moindo. Tokumisi yesu abamindele pamba dans mikoleleki ebele ok yesu aza nde mutu mwingi tala na mbola mo ndenge wana est ce que bato combien bayebi ke yesu aza mutu mwingi paster na bino te ya bino yango ayebi te ke yesu aza mutu mwingi donc baekarate biso na makambo wana ke toyeba te nzambe yesu aza mutu mwingi pour toyeba te ke Simon Kimbangu mpe aza nzambe puisque soki totie bango bato muni torealize ke Simon Kimbangu mpe mutu na biso yesu mpe mutu na biso donc c'est normal Simon Kimbangu azala nzambe yango wana basiko batie yesu na image ya mundele nzambe na yo Kimbangu sosola kino ufundu ya pamba tika koti ya tembe Kimbangu azali nzambe na yo. Portez-vous bien, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.